Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon nom de Sursur. Joyeux anniversaire. Lelo, les anniversaires, il y a Mobile Nanga. Na salué surprise à Yébité. Mobile Nanga, l'ingane notre ba fête. Alingane wa makambuana te. On a séparé na salué notre surprise de deux pour Honoranga. Yango et Salike na salué surprise. Bengi CP, médecin préféré na Yébité. Ok. Ayebi pété, ils ont rédi à Miss. Pour y accra, canaille rédi. Donc peut-être comme un autre pasteur. À nous semble aller l'église à Belaki vraiment. Belaki. Donc grâce à yo, na bolingo na yo maman. Et ça li kemba nanga ki Afrique du Sud. Azwa traitement, azwa soya bien. En tout cas maman merci beaucoup. Charlie. Lobito la kaki mokili toko kabonate. Lele kominde toka banana bonanga. Tala mwana motwa wa we na makanisi. L'homme c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala ki sabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga ya liboso kombo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Salvador
entregaste o teu filho para nos salvar. Salvador, Salvador, entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus. Fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tuas maravilhas. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà, nous sommes déjà avec Christine Mata, la patronne, donc la femme légitime. Il y a artiste Nabino Bounirami, vie de loin, Charline Nonki. Donc, Topesio, Bamote Belé, et puis Nabana Nabiso, Batota Lapso Nandaku. En tout cas, ils ont une journée spéciale pour le couple Oyo Nonki. Maman Christine Mata, il y a cela 2 ans depuis qu'ils sont ensemble maintenant de Konabiso, artiste vie de loin. Et aussi, anniversaire à vie de loin, ils ont l'élo le 21 avril. Donc, tout le temps avant vous l'été, mais à 40 comme ça, merci. Na Poupon du Bon Canada, mon ami, na Bossanité, Christine Moulefiti, sans oublier Maman Emile, c'est monté, mais tous, Pépé, mais tout Maman Kilemba, Believe Mouka Fondation, tous sont là, Babou Orphelin, et na Bossanité, grand frère propre, Jean-Robert Kala, les savants. De l'ADC, la force qui a timoté, il y a maman Nicole, maman la parfaite na Katia Paris, maman Emeline, c'est maman, mais tous, Pépé, mais tout le monde. To Pessimote déjà, et puis tout le banine pour la journée à l'élo, maman Christine Mata, la patronne. Bonjour, nous sommes sur Oyo, Bazo Landabiso. L'élo est anniversaire ya mobile nanga. Na salué surprise à Yébité. Donc ici copé à Yébité. Voilà, les lots 2 ans depuis que vous ensemble maintenant artiste vie de loin. Alors pourquoi nous avons salande ko na yo mon bali na yo azali bongo mon panzi na yo partenaire na yo ça les surprises que ça y est na salelio fête au fêter na baninga na yo au fêter na famille mobimba. Pourquoi pas ko yebi ça y est que au ça les surprises. Donc de 1 an non Kumba nanga lingane notre ba fête. Alinga lingane wa makambo wana te. Yona sepela na sala na surprise de 2 pour honoranga. Yango esali ke na sala surprise. 2 ans. Vie ensemble déjà. 2 ans il y a mariage le 14 mars.
azaki na kinte et yo sala ki ayaki oya mais that's why déjà les kaki na baki na sa ba deux fêtes bien te nde na sangisi yango kaka na surprise anniversaire mais voilà ya mutu ya lelo zani na poko lelo soirée lelo obongisi nini pona mobali na yo alors eux ils appellent surprise donc c'est une émission ya surprise vidéo le temps komona akokama mais comment il vit pas na yebi po wana mutu na ngai quoi akokama même ba préparer lo ka boya yebite na yebite na poko tozela nini ya mutu ya oyo mama Christine Mata azobombela mobali na ye po nanu pourquoi ngo comité on les a cadeau voilà il y a un peu de surprise bon on a na pourquoi moi na do pesati voilà bon on a na pourquoi voilà mais na bengi CP médecin préféré na ayebi pété OK ayebi pété ils a redi à miss pour y a kana eredi dans le bapenda ça c'est vrai le bapenda dans rida comme un pasteur à nos semble aller l'église na le babon donc linga redi donc il y a les bosso vraiment ils a pizza wana donc sous etikali na pourquoi bon monde mais dépense belé wa bimisi na moni kuna bazo tumba ba champagne ba vin somba miawa biloko kolia awa ngana kozonga dena sachet na sachet na déjà vivre na kati na kozonga vraiment na biloko le belé alors dépense belé au saliboy makoki nyonso ya papa kaka ça yeba ou bien ba mbongo na mbongo lokwa to bien ngopela la patronne et yemo appelle les boss et yo sous la patronne donc c'est makoki na yo mo bete ya papa bon fait naza mwasi naza ndaku ma argent de poche ezalaka mambongo wenze en plus pe naza na moi ba activité nanga ou na koloba PAT ce n'est pas important moi ba activité nanga mike moi ba économique ko bomba yo na lobité na sepelisa muto a dépensaka plus donc moi mukie naza nango na sepelisa ye peut ça le peut bien et donc est marqué peut venir mobimba est-ce que bien si maman ou bien si papa et bango te ka ba collègue na ye baninga na ye na bino puis ça les cas bien voilà alors au vivant ndenge ni artiste nandako kozala na artiste le la vie de le nandako je sais pas kozala n'écoute ou en passant ils aura déjà rire à gogo ben yo siko kozala nandako na zaki na télé réalité moko oyo ezaki plus na parler la kisinda kuna bino buke suna chantier niveau ya kosekisa wana ngamo na vana na nteto vanda 5 minutes les 100% sekisa ben vous vendre en ndengeni est-ce que ça vraiment vrai parent na ndako est-ce que ça la kapenza moto suka vandi aza ko éduquer pe bana ne autrement ndenge bande comme suka salaka ndi ba parents musu bazali ba papa musu Chala a vraiment parent, a vraiment responsable. Donc, a vraiment la charge. C'est tout bananaye, babiso yo nandaku. Donc nandaku penada mutu mususu. Donc on a des choses différentes. Donc nandaku a penda papa na moi si na bana. Li bana ndakomara vu de loin. Donc ils a bon, penda papa responsable. Malgré père mon père et il dans peu nandaku to ko seka to ko bina mais azonga penda papa. Kusigana souvé za soki ni neza asikane pa pamba. Asikane pa pamba. Ko kitaka ndenge ni. Dans le bon point. C'est bien kitaka ndenge ni neza na ndenge mabete. Na sens que papa go siliga boye o seki si epe pour aza comédien. Bon on peut pas sekaka. Na sens on a quoi. Bon on maîtrise quand même. Makas. Nebi que na temps soit dans kanda na kolobati. Non garder silence. Non tika lobby soit silisi. Ata lobby ou après lobby. Nde na ko talise non papa ezaki boité. Ezaki boyé. Mais na sur place moi déjà silika en tout cas na mekati. Donc comment papa lopango maman lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi maman lopango ah tu as na concession Toronto City tu as na commune na maluku na ville province de Kinshasa na République démocratique du Congo et c'est concession Toronto City et après avoir ça la étude surtout il y a immobilier foncier et tout
na ya géo localisation pour que tu pouvoir la situation concession ebandi awa et ti bozomona baborne oyo à deux entrées là raccourci ya makolo na entrée oyo ya mutuka. Donc raccourci ya makolo c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà na makadam oyo ya molai bino moko c'est juste pour dévier pour que les ala fiable de c'est ça. La situation surtout nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes national caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est situation à Moulay. Concession à Mounen est tellement facile. tofanda biso nyonso na ndako sui tofandi kabe totenda zolo bana dosilika soki eleki nango ata après 2 jours leno yebisete ezalaki boye te ezalaki boye Charlie kosilika bongo te avosilika faut vérifier likambo tu donc na maîtrisaki vraiment donc afandi naloba te po ezalaka peso deya motu déjà akomi deya na kanda et que yo pozo loba surtout babiso batali kukuma pozo loba emataka pe déjà kanda donc loba te ndenge bozalaka na ye ndenge bozaki libanda na ndenge bokoti na ndako ya libala est-ce que mabe eza te azalaka la même personne même Charlie otoyebaki bien a changé moi moke omoni ke awa eza makambo mosusu eza libanda te ndenge ezalaki te a changé moi moke ndenge ezalaki libanda eza ndenge twana ndako te deuxième makambo mosusu na ndenge nini libanda ezalaki peut-être 17h tukuta na biso kaka donc nayebaki epenza malamu te mele na koti na ndako nakomi koluka nayeba ye vraiment nayeba ye donc ya libanda mpe eza makambo mosusu na ndako mpe ya makambo mosusu makambo mpo ezalaki nango mpe libanda na ndako eza lisu te na ndako eza lisu te donc bon omoni ke mobali na yo vraiment ya vie Charlie moto azanga ne mabe te biso toza basantu te mabe mpe ezalaka mais tolinga mabe na biso elekaka bolamu na biso na ebele tolinga kopesaka moninga mpasi te ndeti nga nayebi ke mbana nanga alingaka nabima pamba te mbana nanga alingaka nazala na ndako nalambele na servir ye nayebi ke so nabimi eke nasikaki koservir te so na ye osilika parceque nolinga nasala yango pourquoi donc nolinga avant nabima funa sisa nyonso ya ndako nanga nasisi nalambi nabongiseli nyonso nakoteli na chambre nayebi ke pilipili ezanga te mai ekozanga te mpo naboya silika yango tolukaka kaka yango so tofana na motu fo oyeba ye fo mpenza otanga ye oyeba ye en tout cas baproblème ezala mpenza te na presque boyebani te donc oswana ekozala presque mikolo nyonso motu mpe so bofani fo luka oyeba ye donc alingaka nini te eloko alingaka yango te eloko alingaka donc il faut sala kasi ko oyo alingaka. Voilà. La journée spéciale pour Charlie Videloin, l'artiste, papa na Sevinong, Sevi Topi sur Motebele, les grands managers, Sevinong qui Topi sur Motebele, et puis Topi si Famille Mobimba, Nongi Mobimba, Motepi, papa na Bisso, il y a Poilo, voilà, père moi, donc, et puis la Bisso, papa Nzouzi Mabiala, tout ça, on est déjà émission une fois, Nangiringi, ça là, on a plaisir, ma casse, pas balianza, voilà, ça c'est bien. Alors, Tokomi Nasuka, maman Nabiso, la patrona, un mot à mon bali pour la journée lelo, si ça joue yembelaye, maloba soukali, maloba kilo wana. Tu vois bisa c'est pour moi tala. Mobile nanga ya sûr. Nasengi ozaka oyoza. Ko changer te. Donc zalaka oyoza, quand dengo lingila bato. Tikala bon dans bolamu no ebakisa malisusu ya ebele na linga ko mingi papa ba nanga mutasala peke lelo pe atotamboli bo bengi pe Justine Mata otali pe la patrona faut pas que ça fait bon Justine Mata la patrona otali oyebinga ina yebi yo mo servi de loin oh là là merci donc au komisanga pe moi mutu na miso abato
donc moi ça au sanga ba place on andimaka teke na okota mona na maman Olive na mona pe na mama ni mama merci maman grâce à Charlie Vie de loin grâce ne beaucoup grâce à Jesus c'est bien grâce à ba l'autre était grâce à Charlie Nongi Nzuzi Vie de loin grâce na kota banda ko na ndimaka te écoutez ça na ba relation na ndakuta musu kota la banka la musika na pe jour na kuta na pena première dame maman Olive Lembe merci beaucoup maman bolam ni lekebele na profiter les souko sengo merci donc les colons Zambé na César kindeyo donc na César ki ba merci belé donc ba nangai abela ki vraiment abela ki donc grâce ya yo na bolingo na yo maman et ça li kemba nanga ki Afrique du Sud azwa traitement azwa soya bien. En tout cas, maman, merci beaucoup. Charlie, lobito la kaki mokili toko kabonate lele kominde toka banana bonanga tala mwana motwa wa we na makanisi. Donc, alinga redimi. Chanson préférée na yango. Ah, bidele. Si vous yembele pour l'anniversaire na ye, aussi na tiki na suka. Ça va dédicace na yo na bande connu surtout famille Vie de loin au principe na famille Mata Mobimba au petit na artiste au peu bon biso ensemble lelo et puis Redi ami Siemoko. Là je tiens à vous signaler artiste Vie de loin Charlie Nongi. C'est un bon monsieur nanu na monate bangona artiste na biso fisson c'est aussi Sundiata. Bada bato so vandi na bango au senti te aux artistes. Nazo ba bepo na yebi nga to vanda même na ba place musu bo vandi be mais bangonde ba ko servir yo. Tu peux imaginer Vie de loin. Au vandi place mo boy yemo ya so même no bière ya tikeli bino fongole li. Oh mais au skota niveau mutuana na makamazo sala ondi mati. Respect ezalama mombali wana, je sais pas moi. Au cas ezalama mombali wana na yebiti. Mais faut tu m'envoyer un téléphone dans Yamati. Là c'est un défaut, on a payé bana. Et ça du fois, il faut bien. On a pas parents, on a pas parents naïe. On a pas benga yo yamba ravi. Voilà, tout ce qui est là yembela, papa ya bana et puis surtout pour l'anniversaire de mon collègue Lelo, maman Christine Mata, la patronne de petit Kelio. Merci yembela. Anniversaire, joyeux anniversaire Lelo et puis moi bah dédicace na bande. T'as fait ça Junior Diasso mote, Junior Diasso ba mote belé quoi. Merci. La petite dédicace nanga na papa nanga na maman nanga. La petite na bana nanga. Sevi Nongi, Jubilé Nongi, Onesha Nongi, des Gaouches, Mia Filia, Mambote Belé. Et toi Nongi, la patronne, Samuel Nongi. Ah là c'est mon cœur, Samuel Nongi. Na Kaïs Nongi, na pesi babizo ka ba place Bozali. Na pesi ka ba joyeux anniversaire. Bambotama elamu. Ah botama koleka ngulu na ferme kande moralo baka. Joyeux anniversaire alors. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mon nom de sursure. Joyeux anniversaire. On a lingi binomingi. Mambote pesa sunani zambi sili na. Ah, na pesa mbote, na pesa magali mata. Na pesa pena ya mwanda. Ya mwanda bozizo ya la gazada. Bibi sinde kolanga. Galvani. Bango na ba olamba. Bona bande kolanga. Merci beaucoup. Nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Bazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32. Mbote maman na biso? Mbote papa. Bande ko bota biso mo ba bozali nani na kati ya famille ya maman na biso Christine Mata la patronne et puis sentiment ni nous allons pour la journée lelo anniversaire ya ndeko Charlie Videlo. Nazandeko ya mwasi ya papa Charlie. OK. Tozo sepela kobota mailamu, ya tozo lamba. Twana sengo biso nyonso tunde moni biso to vandi to samsara. Voilà. Oui, c'est nini aotala yo papa Charlie aotala yo. Na oui bisae na portide parabège bravo c'est pai vie de loin. Nzamba pesa oli subo moi mulai o mela aussi banseti. La prospérité est belle et belle et belle. Amen. Merci beaucoup maman. Toi besoin c'est mec qui naît quoi. C'est mec qui naît. Ah, ça c'est bien. On a souhaité qu'un bon anniversaire et papa Charlie Nongi. C'est mec de moi, c'est mec de mon cœur. Dans soit mon vidéo et moi et bi. Mais ils ont l'embatté. Na pe minde na sali trop. Amen. Na sala mi pandi quiz na sa kuzidu. Voilà cuisine angolaise. OK. Tu meka yango là? Yango là to meka. Ça c'est bien. Toi avancer la biso, to moni pe on a moni longa mata, famille mata tio. Yango kando lobi ya. Na komo yeba la famille, na komo kota na na kati ya famille bina komo yeba da bilonga ba famille mata déjà mukio muke ngai goma. Angande ka mata ya. OK. Komo nani? Komo la nga bibiche. Komo la nga BBC. BBC. Oui. Alors, le journée spéciale pour l'artiste vie de loin. Surprise vous saluer Lilo. On va le banini à ce moment d'autre là. Vous s'y prendre dans les camois boyer journée Lilo le 21 avril pour l'anniversaire. Alors souhaiter Charlie bon anniversaire. Bon anniversaire Nzambe abatela ye, abomba ye. Akomati nati teko simba nzete Nzambe apeseka makasi. Bon anniversaire Charlie. Yozola meleninya. Ngai na saka makaya. Usalako? Na wana saka makaya soka ni na ya makayabu. OK. Sala kaka. Na saka makayabu za ule kalingama bongo za makayabu na cha. Olia lelo agogo to bolia to bolema. Agogo. Oh yango. Netika pas Jésus. Voilà, merci beaucoup de continuer. Voilà, tous continuer, tous appeler côté bandeko ba ko lamba ba ko tumba ba soso. Bandeko to moni bino déjà wa na journée spéciale pour l'artiste vie de loin.
Ebite toyeba yozanani awa to mono zo tumbela biso soki ngombe je sais pas moi. Camarade à moi sinae, naza camarade à moi sinae. Linga pas Charlie mingi. Yana e vraiment le na tumbele biloro na o ya linga mingi soit pas na ngai olia. Magali sala ba t-shirt non sala yana on salele lelo. Mais surprise aboye pona nini bo sineleta muninga te bo mo linga pas Charlie to. Façante ba Justine Mata la patronne yende maman, yende la dona. Yende kangi partout yende. Voilà. Justine Mata. Oh, te yende maman, la dona, la patrona. Justine Mata nde makambo, moi la pa Mata liboso ye. Voilà. Oui, ça vie de l'année, c'est notre moment là yo. Pas Charlie, le journal, c'est la donne là yo. Sala nyoto za ngoposa. Le mukolo na yo, nzamba kokiso vraiment journal papa. Le journal papa. Mais ce que choix la patronne, tout ça na yo pe na mom ki pito zandeko, mais au sali ka choix ya ko sala fête awa pa ya ndeko na biso ma concert chérie Fifi Siwa Stone. Pourquoi ka choix awa na bon marché pas Stone Fifi Siwa? Si wazande konanga muninga nanga ya banda kala. OK. Yana linga penda surprise ona salango awa epana ye. Mwana mama. So banende ni po epsa noko de loin que yakao alonga ti monga fula ya ti awa na bon marché. Donc on habite on l'a bien nini ayaka na poko awa ye wana saka déjà zozonga parler mais yo ko tisse awa. On l'a bien non ndeni explique biso. Exact, to sala ki on a na mobala leki nanga Sara Mata mbali na Kevin Mukamba na ebisaki ye abenga Charlie akose ke dans la vie mo ba les États-Unis ana kid alela fort donc faut ba kutala na ye lelo depuis le kamba nanga benga ki abengi pe Charlie pa boité magaza ba programme ya voyage en Afrique du Sud à une ambassade. On va ba Noël ngama werason voilà. Ndele kambala nanga ndele kambala leki nanga ndela ki kuna ambassade. Dona mitso bazana ye. Mitso bazana ye simate. Ayebika ke. Ayebika ke 17h mobe 18h. Baroya awa na bon marché via ngo te poto aza awa. Donc l'air ya to bo mapea ba minda to bo ba minda. Quelle surprise. To bo mpe ba minda. To batami. L'air kota kabo. Bisous ma bébé, bisous. Donc voilà. Ça c'est bien déco. Na mon déjà bon bano beka. Banu balwani bano bela. Bano bela déjà. Est-ce que to mo mekana to parce que ils appellent bien pour yo mona boye. On l'a mis dans bien mais ça va moi mukena no yeba siko na. Kisokango na nko parce que o ba sonne mais quand na yeba siko yibinde olamba. Oh non, bo be siko ngam na sanga na tumba mais ça te ngam na episa kango. Ah OK, na episa. Oh, vous t'es episa kango za na non? Magali Mata t'explique. Na me kandela loboko na ko sona no belete. Na simi na maboko ya problème te, to na kitasa. Qui na tumion mabe. Mama e bo mona kaka bota baka esa ka ambiance au moins ka on mais on est musika de legi muke au moins te que na mina mixape o aza ni na sima caméra au moins ka ke eza le putain voilà un mot par rapport à artiste vie de loin donc c'était juste une blague donc tous ces ensemble de artiste préféré comédien on a linga mingi makasi donc yé na mona so azati na théâtre ni mamunyo c'est baby yé eza yé na eza yé mutaliboso so azati na théâtre na mona ko théâtre ngo bimi mabe wana on tala te po vie de loin azati allez eza sœur na ngai Christine Mata andimaki a salé surprise chez Fifi Siwa. Je suis la petite sœur de Fifi Siwa. Je m'appelle Nicole. Donc Nicole Siwa. Yes, Nicole Siwa Stone. Yeah, c'est ma grande sœur propre. On est chez Fifi hein. Et puis bah joyeux anniversaire dans Ezaka na vie de loin. Ezaka yé mon pas Charlie, son abi na benge pe na kombo na ye moko. Madame la Christine la patronne azaka wana na sima la biso ensemble biso ba bon fort ensemble la carte ne musala etambola fo oye baka organisation ezaka ya bango donc na mingi ya lobate merci beaucoup kaka ma pembe na moto non loba mingi c'est mingi déjà bien na esi bino gain zana mo bien zana mo muscal de goût o mo tena système ba mo bon petit na bino pe hein
papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zamaka sangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sanga lola ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso undelanga yeso undelanga yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga nzamba londa nalebi bya pesanga kabelanga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisenga nzamba londa ye lokota ngai yeso lokota ngai yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga Alléluia Chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga mpona sambela priere soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina priere nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wa bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele Salam